Ah, beaucoup na Sénat. Message non global la population balanda bino. Ah, pourquoi ya nini no? Ozuite? Oh ya nana. Oh ya tricher. Ya liboso na. Eza ya tricher. Au moins que FCC ou FFS. FCC ou FFS? FFS. Bazola la tête. Bazola la tête puisque Oyo ya baati lukwebo au sentir vraiment que pression ezalaki. Mais tala nini bakwesi bochap. Bakwesi bochap pour nini puisque bango moko déjà bazoyo kanaté. Nana kwesi bochap. FCC. Au changer en combo. Bon, biso ba totanga te doza ba diplôme minene te. La tare de FCC. Na FCC. Donc on doit sentir vraiment qu'ils ont simbaté. Bati ataba lobi ke ya leki lelo nani na sénaté président sénaté mais tala moto azalaki soki na 11 ba komi 43 na lobi ya komi na 43 nini ça dit tozo be na ka batu malembe puisque batu wana baza wana toyebi bien que ba ko changer le mon côté ti lelo yo nan ba changer le mon côté kaka wana ba ko koma wana nde ba ko changer le mon et là, on a besoin de Sénat, on a Sénat, etc. Si on a Sénat, c'est ça li loi moko yo penza que population va se payer. Échanger, c'est la maman. Et quand c'est quoi que on va passer le comment échanger. On a Italie, papa Molière. On est difficile à gérer. On n'a pas le bien clairement. Bon s'attendre na et le comment malonga et koyate. Ça n'engage que moi-même. FCT, AFDCT, na lobi na kon na ngai eloko moko ekobima malamu ezate eza na assemblée nationale eza na niveau ya bato nano yo na Sénat eloko moko pour la population eloko moko ezalate soki lokuta tobeta mondenge tobeti ezaka ndenge wana na gouvernement bango na bango te banani bato bakufa kala babanda Lumumba bazali nani Mobutu Maréchal bazali ok na nani Mzee Kabila bazali ok na Joseph Kabila bazali ok na Joseph Kabila bis bazali donc qu'est-ce que vous pouvez espérer que ba changer nini boti ko ça peuple la population oh moi le peuple quel peuple et le mori au salema Molière ba ina bande kwa poto ba otalo atamwa mbota suka Batia poto, la Mukana FCC, Europonani. La Mukana FCC, na FCC, na FFS. FFS. Ko baby sate mais eza poto tia contre courant. Na makambo o nyonso o ba imposter ya mboka o ba olinga basala. Ba olinga ba bebisa Congo mais biso to ke to tia contre courant. To contre bango tina suka, te bige non population era déclaré ka ezaka victoire. Il y a un sengi bana nyonso ya Congo ba sima na biso to stambola na bango elongo pour que to gagner o eza ba droit na biso. Merci beaucoup. Congo Glody Diasika la mignonne la mignonne Tracy Mbelenga bro Tracy Mbelenga bro kaka. Chez Grâce Beauté Cosmétique Paris, Binda Francine, la fondatrice de la marque Grâce Beauté. Vous avez constaté depuis hier que vous avez reçu des messages sur votre WhatsApp. Grâce Beauté a changé de numéro de téléphone. Oui, Grâce Beauté a changé de numéro de téléphone pour mieux vous servir. Toute notre équipe s'y mobilise. Donc voilà, nous avons changé notre numéro WhatsApp. Numéro d'avant, c'était uniquement WhatsApp. Maintenant, vous pouvez aussi nous appeler en appel normal. Surtout, ne vous inquiétez pas, nos clients, donc clientes, partout dans le monde, c'est toujours Grâce Beauté Cosmétique Paris au service de votre peau. Vous pouvez nous contacter sur notre numéro WhatsApp au 006 23 22 60 et 13. 60 et 13. Voilà. Pour ce pas la biso, à la solution là, au bangate. Donc, maman, utiliser des produits, il y a hydroquinone, javel, tube, sulfate, au bangate. Dernière chance, il y a pour sonayo et ça la Grâce Beauté. Tout ça là, produit naturel à base de fruits pour réparer ba poso.
papa bobo sanate pour na mandefu to réparer pe ba bouton ya mandefu ba mama toza wana pour ko arranger poso pour ko pesa uniformité kolongola banduta kolongola ba tâche donc boya bozala bienvenue na Grâce Beauté. Wow! Zambe Tolobate Filokombo Tolobate Zambe Yo Otani Ozolula ya bato ya yo pe koki kokoma bongo na pomade awa toza ngai mwasi na ngai okuma olingi osomba pomade naturelle awa toza en ligne www.awatoza. Soit appelé au numéro 00 33 75 11 10 975. Bonne adresse, il y a Kosomba Pomade Awatoza, 70 rue Marcadet, 18e arrondissement, métro Marcadet, ligne 4. Pomade Awatoza, et Salamina Banamboka Congolais, Nabanzete Yamboka Congo, Boke Banabourat. pour la COVID Sabamole, Nipende Sinapetolo, Somba gamme ya pomade Awatoza, Massé yango na ba parti oyo lingi vimba. Sima ya 3 mois, on fait résultat. Salut. La pommade Awatoza. Moi ça n'arrête pas comme une qui bocole. La pommade Awatoza. Bazui Sénat, bazui Parlement, bazui primature, mais vie et ce qui était au Kobana Bango, tous à peine en opposition, tous à pouvoir. Tu dois continuer à pouvoir te dire que non, tu dois rafler toujours au ESA, droit na biso. Pour tu as deuxième force dans la République. Tu as deuxième force dans la République. Après PPRD, au ESA mosaïque c'est la FDC et allié. Ah oui. Comment va IDPS? IDPS ba na Sénat biso. Pardon? Baza na Sénat biso, baza 31 députés nationaux, biso na 44. Baza 3 sénateurs, biso na 13. Donc, tu as deuxième force au ESA dans la République oyo. Donc, comme ma biso dans la polémique, au ESA, dans le moment où mais dans la République démocratique du Congo, AFDC est allié à la deuxième force dans le Congo. Tu dois maintenir yango et puis tu dois makambo tina souka. Tu dois tika yango te. Tu dois rafler au ESA droit na biso. Tu dois en opposition, tu dois en majorité. Bana Congo ba otala o message à souka nini pe espoir nyozo pesa na bandeko nyoso balandaka. Professeur Baotu Lukweb. Message nanga ezaki bana Congo baya plus bas adhérer na AFDC et allié to ça la force et to ça la force eza poto ko bebi sate mais eza poto tia contre courant na makambo o nyonso o ba imposteur ya mboka o ba olinga basala ba olinga ba bebi sa Congo mais biso to ke to tia contre courant to contre bango tina suka to bige non population era déclarer ka ezaka victoire. Il y a un sengi bana nyonso ya Congo ba sima na biso to stambola na bango elongo pour que to gagner au ESA ba droit na biso. Merci beaucoup. On continue donc Mama Pazawa. Différence ni entre parti na bino na PPRD et là on y a sika bino bozana. Bon, merci beaucoup eza Madame Lisette Boulonza, secrétaire nationale ya Ligue des jeunes AFDC. Oh biso na éviter ce qui bino moko peuple bozomona différence oyo kutoza kolobate parce que parti à AFDC et allié eza d'abord parti à ba intellectuel eza bato ba raisonnaka bato oyo baza pona peuple baza bato oyo balingi peuple ezal na souffrance te parce que totali autorité morale na biso oyo a représenter ki AFDC na regroupement allié oyo lelo FCC ezo ebisa biso keno balingi lisusu yete ye azan mutu mais biso ezala ki institution de tinda ki ekuna c'est-à-dire que soki balongoli baati lukwebo kuna za biso bato AFDC nde babengani. C'est pour dire que non PPRD azan match na AFDC te biso toza deuxième force autre kutu lelo toki ko benga za première force na RDC par rapport na ba député na biso. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
Presse yango pour la presse. Il a pas si moule. Après si moule. Honorable, bonjour. Honorable, bonjour. Bonjour. Ah, beaucoup na Sénat. Message non global la population balanda rabino. Ah, pourquoi ya nini no? Ozuite? Oh ya nana. Oh ya Autriche. Ya liboso na. Eza ya Autriche. O man que FCC ou FFS. FFS. Bazo la te. Bazo la te puisque Oyo ya baati lukwebo au sentir vraiment que pression ezalaki. Mais tala nini bakwesi boshap. Bakwesi boshap wa nini puisque bango mongo déjà bazoyo kanate. Nana kwesi boshap. FCC. Au changer en combo. Bon, biso wa totanga te doza ba diplôme minene te. La tare de FCC. Na FCC. Donc on sentir vraiment qu'ils ont simbaté. Baati ata balobi ke ya lekile lo nani na sénaté président sénaté mais tala moto azalaki soki na 11 ba komi 43 na lobi ya komi na 43 nini ça dit tozo be na ka batu malembe puisque batu wana baza wana toyebi bien que ba ko changer le mongo te ti lelo yo nan ba changer le mongo te kaka wana ba ko koma wana nde ba ko changer le mongo et là, zela na na ibiso penan na Sénat ngo tozo wele auto na Sénat etc. Aussi moni Sénat si asali loi moko yo penza ke population ba sepeli échanger zela maman et kaka c'est ce que kala wana ba sa yelo komo échanger na question de Nikamba ya zela nano tolo banano ngala za na assemblée soki déjà na assemblée et là komo réseau salemate bongo yebisa ke na niveau ya Sénat eloko nini ekosalema bako décider nini wana nyonso eza problème ya mopatas mais wana nyonso bazowela kaka mopatas nde nini mopatas nde kafurumo etu te landanga na d'abord maman tomikaki biso nyonso toyeba eke bakoki otika te moto lokola baati lukwebo oyo aza considéré lokola moto mongo akoti déjà na opposition jamais FCC ekaki kondima ke baati aleka là on le savait déjà mais tomikaki au lieu de dire la soirée na ba 11 mais to comme na 43 ba tete la ba 44 hein pour que moko en dernière minute de ba ibaki to 44 alors papa Molière ya malamu ni bobongisa pour la population boko sela et pour boza na FCC population ba sepele vraiment na binoté mais le lobo longwe boza pas ya malamu ni bobongisa pour la population wana Italie ya papa Molière oui na zaka difficile à gérer ngai na pas na le bien clairement bon s'attendre na eloko moko malonga ekoyate ouais, ça n'engage que moi-même. FCCT, AFDCT, dans le bien kon nangai et lokomoko et gobima malamu ezate. Eza en assemblée nationale. Eza na niveau ya bato nano yo na Sénat. Et lokomoko pour la population et lokomoko ozalate. So que lokuta tobeta mondenge. Tobeti. Et ozaka ndenge wana. Na gouvernement. Bango na bangote banani bato bakufakala babanda Lumumba bazali nani Mobutu Maréchal bazali OK na nani Mzee Kabila bazali OK na Joseph Kabila bazali OK na Joseph Kabila bis bazali donc qu'est-ce que vous voulez serrer que bako changer nini boti ko ça peuple la peuple oh moi le peuple quel peuple et loko moko ko salema ezate wana ngai moko o mani mama ke na ko ba binote o na zo ba na ngai moko makama na kashi nezo bonga malamu kuna pesa espoir mais jusqu'à présent tozo mona eloko moko te bado d'âne, bado de simbiliki, basso de moutons, basso de chèvres. On demande là au moins le peuple d'abord. Bon, les ventres d'abord aussi. Hein? Merci beaucoup. Merci beaucoup mes chers internet. Merci na bande ko belé batala kibiso parce que toyaki awa na siège ya bati lukwebo toyaki ba papa Molière ba te belé ndenge ba lobby. En tout cas, rien ne marche dans notre pays. Tout ça mbelara na nzamba sunga nyoso kende liboso. Merci beaucoup.
On continue. L'État va se faire un côté. On les a mouru tout. Au moins jusqu'à présent, tous les Thaïlandais autorités morales n'ont pas na part na ngaso et na lobango donc bati azo mabiso wapi. Pour na ngai fallait to ko tande na opposition. To ke na ta oui to ke na opposition sinon ba obanga bisoté. Pendant que AFDC a réussi, il faut qu'il y ait une opposition. Il faut que Martin Fayoul. Ah, yo peux aller dans nous papa boni boyego. La bof top filmé. Bozali na cash. Bozali na cash to. Toruto banaka sasikoyo, baoto bengana biso toruto banaka sasikoyo. Laissez-nous un peu le temps. Ba bengani bino wapi? Bon, Fefes a bien gagné. Fefes, hein? La Mouka. Ah, la Mouka, parce que là, on n'a pas la Mouka. Sans effet, oh, parce que là, on a poste, c'est-à-dire, on a poste, c'était. Pendant, il faut que la population, tout sentir qu'effectivement, il y a quelque chose qui va se passer. Mais moi, je peux vous dire que, et là, on a le cas, exact. Ah, exact. FCC n'a poussé ça. Ah? FCC a poussé, on y a bien poussé FCC. Au moins, il y a un qui date. Bazala yi combien? Ouais, FCC, ouais, qu'on corrompt Bato, mais nous Bato. Mais on a un FDC, d'habiter. Ok, nango tikuna. Soki président Bahati, azaki na mbongo. D'habitude, on va banda ça maboko makaside. So azaki na mbongo penza, hein, il n'y a que les garder mususu. Mais yo kamata mbongo d'un privé. Ok, nous comparons na mbongo bazo zo na caisse à l'État. Bananas. Bananas. Autorité morale d'appeler autorité morale d'aller pour autorité morale wana yanani yanini. Ah, Fefes. Mais nazo comprendre dans un jeu démocratique il faut qu'il y ait un gagnant et un perdant. Mais perte il n'est aujourd'hui que Bahati a tiré car ça on a 11 oui. Mais Tomati ça se retient à 40. Donc il y a ça na Motambo topesaki bango wana kolakisa ke baza makasité à toute chose maman à toute chose fin ezalaka hein fin il y a fin na fin ya nzala hein la fin yozo be la fin ni fin na zolo ba o ya nzala bato bazo yoka lokola yo za wana za miso moloko lokola nano damete hein nano damete tozolo bana ndenge ya koseka mais c'est la vérité travailler dans ces conditions. Un journaliste, Tina Leroyo, Barobongisa Makamaba journaliste Mukolo, Nini. Oui, c'est vrai, parce qu'il y a un côté Moussou, sur les autres côtés, Robimanini. Il y a un poste ministériel, n'a besoin d'un poste ministériel. Il y a un poste aux Anan. Nan. Il y a un poste aux Aranini. Nazala Mouchard, dont moto a funda Rabat. Le roi Nazalia, on a signé 4 ministres. À peu près 7 DG. Moussa Nangaka, Kofunda. Nazala Maman Nazaka, c'est mon côté Nandagande peuple. Merci beaucoup, tout honorable Akene. Merci. Président Rikamboma, Mbotena. Mbote. Beaucoup une élection, il y a un sénateur. Bosuki Boni. Kokoya. Bosuite. Makambo solo parce que ce makambo vraiment que biso tokoyi. Tokoyi te. Est-ce que 1000 personnes va kobuna na mutu moko? Na ndenge biso toyeba ki ke tam susu oba ba prometa ki biso na 4 personnes seulement 4 sénateurs. Oyo tozako zela. Nous avons donc pour battre vraiment na ba sénateur oyo ba yokelaki ba yebi que nos changements en boka fo ezala 32 sénateurs na biso batikala ki 11 43 mutu moko est-ce que somona yango te to comme sur la nos première force mais le réseau comme ça batu bozuite mais bozo sepela et ça pourquoi est-ce que nande boyebi nandenge bino mo boyebi première force la majorité bazwini faut pas sosola bazwe le remonter soto zui mon konza sénat az indépendant badibang indépendant on a mususu indépendant il y a FCC
FCC ezali teke parti oyo boyebeli ngana balanga te o boyebeli toyebeli ezali nde regroupement ya ba parti politique biso tokei donc loboko moko ekei etikali pe lokolo mosusu ekolanda après so makolo mibale ekei loboko mosusu elandi etikali kaka mutu mais na ndenge biso tozoloba oyo biso vraiment nazoloba est-ce que parti état tout le monde à part que maman est présidente assemblée nationale elle reste indépendante vous comprenez les kambako kan elande nzambe moko ndemta osukisa me baati nzeta mbila bazokata osani nazokola. Merci beaucoup. Merci. Voilà, bandeko ebele au batala kibiso, je dis merci à tout le monde. Merci à notre site Selenga Congo en tout cas eza pasi pona mboka na biso et nzamba sunga RDC ekende liboso nzamba sunga bakonzi balinga mboka na lolenge ya solo toyoki papa Molière toyoki bandeko ebele papa Molière yeyo et l'homme de Niaou donc merci beaucoup papa Molière ba ina bandeko poto ba otalo atamwa mbota suka batia poto hein dias la mukana FCC oponani na mukana FCC na FCC na nini Fefes hein Fefes bye merci beaucoup voilà bazoko Sabino eloko moko robongeza te na mboko yo ah fouti fouti pourri. Pourquoi fouti? Ah, bato baza na volonté à aider la population te. Même na ba réunion na makambo. Lokuta wana nyonso ezaka bazo ko saka population. Ah, ba pembeni ya population émission ya babola. Okoyebisa biso nini biso population ya mawa ya pasi. Nyonso ba polo na bango na nzoto kolanda na bango. Banane bazola ta ba polango, c'est que malheureux bazaka ko corrompre ka bato. O corrompre butata na $100 $200 te ka ba polo mawa mingi. OK, bye bye. Bon après combien de temps? Combien de ans? Ah, total nano ngazo la mone simbita na poudre na. Voilà mesdames et messieurs, c'est fini. On se retrouve la semaine prochaine. Merci à Gloire Diakese, merci à tout le monde de Batala Elenga Congo. À la prochaine, bye. Glody Diasika, la mignonne. La mignonne. Tracy Mbelenga Pro. Tracy Mbelenga Pro. Kata.